Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député lelo tozali tokomi déjà vendredi tozali 24 juillet 2020 ndenge tokoloba boye à la une procès en appel à Vital Kamerhe Muhimana Jabal information ya makasi ndenge tokoloba boye bandeko na UNC bazali ko se réchauffer babengi système ya pièce contre pièce. Faut te rappeler bino que lobby manifestation salemaki bato batongisi teni à boloko lokola ya Vital Kamerhe balati balobi pièce contre pièce ndenge balobi masolona député tokozonge la marche ya FCC ya lobby ndenge le kaki ba moi détail mususu na ba propos ya bato tokozonge la yango masolo na député depuis que ba levé état d'urgence comment les gens se comportent na Kinshasa, mais toi bisabino déjà que Congo Brazzaville en face balingi d'ailleurs va confiner lisusu pambate malade komata. La Zambie, le ministre de l'Intérieur de la santé plutôt alobi wana ke soki to kebite bato bakobana kokufa 1000 personnes par jour ya Covid-19. Masolona député tokobeta bande konangai total makambu ya insécurité kuna toyoki M23 bawangani makambu balobi ke makambu wana ya bitumba quelques éléments ya M23 bazonga ki Congo mais bango bazana position ya ko bundate to ya ko sala mobuluté mais mutuna ezali se ke bazonga ki na bibundeli mais bazande na position ya ko bundate. Merci na mama Muluba Wivin pour na assistance nayo. Merci na bandeko tout qui vivent dans l'anonymat pour une assistance envers les personnes vulnérables. Nalobaki nabino que toebi ndenge nini toko sukisate makambu o ya ba personnes avec handicap parce que il est difficile pour eux d'arrêter tout de suite. Bazawa na bazo bengana ka kotuna mutu nana ebisaki yo. Ana Kinshasa toko bungate lokola avant que to continuer. Nazo ebisabino que pasteur Christian Jacob Kabamba, Babandi prière, Oyo, alobaki qu'il fallait que tous les Congolais basambela, Babandi ango, Mukoloma lelo, Eza Nengezaleli. Masolo na de pité, avant que to banda to kende ko développer ba information nyo surtout wana, to pesibino, to zwana no échange Oyo bandeko, ba personne avec handicap oto yambaki lelo. Bambula na bambula vous avez na véloté. Bon ouais. Là on est à le cas ya so $600. Maboy ba zito longo kuna to koma ba passe fort. Le ba ko la to moi chaussette ba ni. Le ko moi be ko ongu. Ce qui te do passe o le nini. Amana ko na ngamo kile ko ni so. Passe bon dino tout ce temps bosomba velo wana zolo batini wala oboye oyo te oboye mbongo tete oboye mbongo wake bo oyo boye to mona la bande ko musito banongo umela kama kasi koneka masomi angote ponani papa mbongo te ngana wona mbongo na wapi avec $600, $300, on a yango wapi. Bande ko musuko za kango soki ba para baza boko ede soki mbonga eza ba sembe velo bon ne bi be ndikape. Ba para musuko ba muna te yene ko me ndikape boye o sane so lokote akoko tika nai. Bon ne te pona ngai ba para mo ko ka ko semba velo na eza te. Abi ba para ngo papa kufa ko tika ndena mama Mama pe mukolo ateka kate asate mwa ose banga velo ezate.
avant nous yo bota maboye tenga bota boye tia bota boye tenga tambola devino ne so zale na lata ba ket na lata ba jini nde bola ti boye aka mo pe nde bino boye zale obukana ndenge nini nga okoma boye nga bukana ka be epidemia ndenge yaka polio nde yaka polio nde beta famo kama koti bona mokola nga moko na santia ote me ata yo komo tambo koti ko bonde iteme elo tina tambo bia e komi tambo boye po temo ko baisi o temo ko baisi wanu salaki wapi aje na bandu dipo za yuko tambo nga bana tambo nga bela na aza 15 ya 15 au komi na azmi kala tena ko sa 30 ana 29 ans aza 15 ans uzaki otambola na yo no oui nakoma konguluma po eza maladi te na bana kotambola deja excès ya kolala nde azeki moto ofanda sane okanga boza bato ya famille moko bakamani na leko ngande suko vyo leke etaki bendika pe to abandi boza na basi oui basi bazali boza na bana to abandi yoza na bana kondi nga ba mibale bongo ye nga moko na ndamu kasi moko na ndamu eseke mama na zemi bana mibale ya mibale ngai comme papa isa sang fridi yo botama boye to yo pe okukana papa âge à 2 ans de qui ont fait même que papa et maman maladi ni bon yo nga ba papa et maman divorcé pour na tango na kubela ki boy bango ba vie peut-être famille à papa ou à famille à maman alors la polémique on dit c'est que même maman et papa va divorcer ozango na âge ya 2 ans yo pe velo ozana ngote na velo oya on mais c'est na za kufunda nini na croix rouge et on est figu beba le gars pena tonga ka yango saka moi c'est moi ozana mfuma bien po pour ça déplacement aussi le ko moko tout le temps tita ka yango ça ka yo pe bana kana kimbanse na kimbanse yo pe utabandu anota bandu na mushi na mushi sikona na kisigine kana bon awa to banda na wakala ba TV bongo na TV bachachi adresse ya awa banda ete kwa sasa to banda na ba TV to mai te papa to ko yo wa inde to logo tuna to lo mata moto to tuna muke tinde to ko miao papa quand même to ngulu ma cheta bebe te to ba mikolo to ko bunga te to bando tuna ka bisinga ngo pose tino ye ba ko ba to baby ata puede feliz ko ta fanda so ko la volonté ke lukai o mo la ganda ko nai ko ba to ye bika ko ba senga itaga ndio senga ko to ifoza na itaga kutu na si ba tunto ba te ko te kote mutumbu kote gli ya kala to tuna siko ba elisi bino ke ngande ministre na bino ou bien ngande misama na musibo bomba nini ndio bakamboka usone ko ngomba bomba nini papa bino bolobi ni nazo bela na uti pe hôpital na mbi bino parce que c'est par politesse quoi ça va posana téléphone opesa ki numéro na bino akobenga bino difficulté tozana ngo yo moko lobiti ba velo o bozo senga wana eza cher admettons toujours $600 et comme déjà $1,800 nga pena kozwa ngo wapi simple député hein yango zomona tozo lukaka d'abord soit tosombeli bato 16 oya boye soki nzamba ye kopesa biso makoki tozwi oya boye toye kobakisela bino eza boye te parce que tango ozoloba ke ya boye te il faut kaka ya boye wana 600 800 sikoyo tozosala 600 800 eh ben voilà wana bien ke biso moko touti hôpital ozana hôpital bakobengaka yo ndeko Eliezer ngana nazobela
finalement ngape nzoto ezotungisa yango yango na uti pe mais problème eza nde ke ya biso bamaladi soki olali nani akoyokela yo mawa il faut kaka osunga osala ndenge wana osala neni masolo na de pité eza ndenge wana nayebisaki bino ke avant-hier j'ai reçu plus de 100 personnes avec handicap sikoyo na bapersone avec handicap na bato oyo bazoya mama oyo ayelinga lisusu lelo ya alingi azonga kananga mama ya lisala alobi bato ezali deja akoki kozonga akozonga obe lisala ke kovanda kuna olia kolalaka libana na kisasa nabelelaki tuse alonga a répondre te siko tosala ndenge nini totika mama wana akufa awa te on doit le libérer, on doit faire tout pour qu'il azonga lisala pesa moninga sourire eza système ya ke congolais il faut ezala il ne faut pas ba émission kaka tosala ka tozo pesa batukana mboka oyo kobonga te mboka oyo occupation mboka oyo soki te pesa moninga sourire parce que na nyonso tokosala muto oyo akoti kobongisa ta soki bapesi ya responsabilité amonanaka de par action na ye de par ba réaction na ye de par comportement na ye ndenge asololaka na bato yango natunaka bato natunaka bato boye bozalaka ndenge nini bato oyo basala azomonaka pasi ya baninga ntango ndeko moko atindelinga plusieurs fois image ya bato ya kipupu nalobi namonaki yango je suis parmi le premier oyo bamonelaki yango nalobelaki mpe yango mais nazaka nde allergique ya komona bibembe ya bato etandami ndenge wana nazaka vraiment allergique na mitunaka bao babumaka balalaka ndenge nini yango soki omoni oza na mutu yema mbongo na ye nyonso esilaka na masanga mbongo na ye nyonso esilaka na kwiti il faut mituna alangwaka mpo na nini nalobi soki omoni kaka mutu mbongo na ye tu ndenge omonaka bato bakendaka babwati chaque jour alukaka nde bato akovandisa ye parce que azokoka kokanga misu te na butu otinga malamu azoluka bato bako compatir na ye ovandi akosombaka masanga ki prêtre wana eza pamba te il faut komituna alinga kolala te mpo ya nini mais soki olobi pesa moninga sourire eloko moko te tobeleli awa ya quelques personnes alobaki ndeko moko na likasi mama moko atindi maputa kuna valise wana bokomona mama moko ayaki nango alobi na akomema pesa moninga sourire na kisangani boyo masinga mwambe mais avant nakende kuna bien que nasalaka déjà namemela nanu to pesa baninga sourire awa na pesa kibino programme ya ke photo kende ko visiter ba personne avec handicap oui quelques endroits auto sala je vais voir peut-être on va le faire avec mon équipe quel jour na orphelinat pambate na lingi quand même nazo moi repos nazo moi repos parce que talaga ngaitamwe bagambo barata unazolo bagenda zoka nzoto bien te misusu azolia lino akufa ta okufa sans effet na ko picle oyebi ya moko na tshela kibino ketala nzambe ngaka ko benga ngate soki nano benyi mutu boyete teli waiza ya batu nyonso et comme mama ki un jour tokobotamaka un jour tokokufaka mais mutu na mutu nde ayebite age nini akokufa bamusu bakufa ba bébé bamusu bakufaka ba age moko boy bamusu bakufaka mibange donc mubange ya mubange ezandengwa ce n'est pas parce que oyo akufa bébé nde mtu amasumu koleka oyo akokufa mubange te nzambe kaka nda a organisaka makambu yango moni biso batambu jamais nakoki koseka malheur ya mutu nakosepela pe na malheur ya mutu te nakoki jamais kotala état de santé ya mutu na moni yango lokola nga na telemi nga na leki batu nyonso te wana ezanga te masolo na depuis te tokende na ba information depuis que Covid-19 ba levé état d'urgence ngatambo nazalaki contre ba levé état d'urgence
Parce que Nathalie na lobby, mokili mobimba biso bato liboso to lever état d'urgence. Na bamboka tout, état d'urgence sango. Qu'est-ce que la Constitution dit? Article 85 de la Constitution. Ce qui va circonstance, mon kobo ezali comme menacer le bon fonctionnement des institutions. Bon fonctionnement, il y a des institutions, institution fonctionne comme malamu pona nini pona mutu azala malamu te. Les chefs de l'État a proclamé état d'urgence. État d'urgence ezanini. Ezangonga o certaines libertés ya batu ezalaka violer. Nyonso wana bazo violer ba liberté na bango pona ko protéger bango en même temps. Na lingi to kanaka malamu. Ce n'est pas que bazo violer liberté ya batu pour que bazo étape wana ko violer liberté na bango et comment ko servir na batu mususte. On viole certaines libertés ya batu. Alors que liberté ya batu est définie par la loi. Ndenge nini muto akoti ko exercer liberté na sans que abebi sa liberté ya mutu mususu. Alors que la loi est la convention ya batu, c'est une création, est un montage ya batu. Bavandi na communauté boy balobi mo to kana yaya kota makolo na mesa est infraction. Ce qui mutu atie makolo na mesa asali infraction. Donc lokola infraction etambolaka jamais sans que ezala na etumbu. Ce qui balobi otie makolo na mesa osali infraction. Etumbu na eux ezake okofuta 5 manga à côté là. Voilà. Ndebo emibeko batu nde bakelaka mibeko ya ndenge bango balingi bazalela. Alors, na liberté wana batu ba mipesa na ba circonstance moko boye. Ce qui ba moni ke za bitumba eko ya. Ce qui ba moni ke maladie moko ya makasi lokola COVID-19 to bandiko tambolo lokola ba ninja. Donc, nalobaki na bino maladie lokola ekosila te tokobana kotela minoko a force ya kolataka ba masque. Mais depuis ba décréter, ngana lobaki on devrait alléger les mesures. Mais on a levé l'état d'urgence. Mais bo tambola na Kinshasa awa botala ndenge batu babosani ke Covid ezalaka. Yango moni bande ko mususu batiela kibino na boîte de nuit ya oyo général Kanya Makotaka akuti batata moko o balala kana baba o balangwaka bazakuna na bana mike bako salaka bisala sala. Allez basali na cercueil. RIP Covid, c'est-à-dire Covid et kufito keko kunda yango, c'est-à-dire Covid eza nango lisusu te. Mais na état normal, la police devrait interpeller Badouana. Parce que Bango Bazo pèse un message contraire à ce que le chef de l'État a dit. Il a dit que Covid n'a silité. Bango Bazo cerke bakeko kuna, c'est-à-dire et c'est si on peut se comporter ndenge baling. Bokende na babo marchangwa. Babarwana yosh mutu agovana na bar ndenge nini sanke na masque parce que eza komela eza babuse. Bisous et zong. Mais le mesure d'encadrement et la décision à chef de l'État. Nana kolanela. Mais ses collaborateurs, attention, moi je suis conseiller spécial, attention, moi je suis chargé de mission, attention, moi là, attention, Eliezer là c'est un jaloux. Tala mutu wana koyoke la jalousie. Tala mutu wana koyoke la jalousie. Ne koyoke lo jalousie ani. Nga na zatambu, nga na tambu. Yo na habité ceux qui osana. Na koyoke lo jalousie pona. C'est que moi j'ai dit aux gens. Bozo dondwa na effort ya batu. Nous avons pris le risque. Il y a que makambo changé. Il ne faut pas qu'après Kabila ezala comme avant Kabila ou pendant Kabila. Et là, quand on a sepeli, bon, on quand même marché à l'objet pesi biso sengo. Ne comment quoi comme linga ndeko Eliezer ndima baninga marché na bango simbi. Bon on a lobby et simbi te batu baya ke belete. Mais bango va publier que batu babimaki 5 millions de personnes. Nde yango balobi. Te batu baya ke belé na marché à FCC lobby. Batu baya ki vraiment belé. Oui batu baya ke belé. Mais nini ememaki batu. Na lingina tia la bino quand même, ni ne sala ki ke batu baya ebeli.
Otakutu bango te, tokota bango te. Bonjour moi déjà. Bonjour moi déjà. Dans la baisse bidon. Non, bon, t'as mon level pour la mbongo. Aïe, a dit 22 000 francs. Voilà. Voilà pourquoi fou les alaki. Mais ba mususu ba keko vendre la bango bazo piquer. Boko pesa mango na biso mango e monanité. Bongo. Ba si to mona o, da kita ba to. Tera na bongo. Mona ye a. Sala. Mido. Ah, puisque mbongo te to ni to la kusote. Sombo mbongo banda bando ba. Non, yo ndimi ko trahir ka chocolat 10 000 francs pour ya ole kana nzelo. Na ye kaka po bapesa ngo na ale kana kutana mbongo baboya ngo te eza mbongo na biso mbongo kasi ko tozolia biso nyonso tolie mais to jamais ngana ko trahir mboka na ngai kaka biso ndenge toza boye toyeli nde mbongo moto akosateka ye kosoutenir Kabila bazokabula ba 10 000 nde omoye biso tu totondi tozela nde ba 10 000 na suka. Si c'est le peuple qui doit marcher, le peuple n'a pas besoin d'être rémunéré. Parce que yemo konde mutu azo revendiquer. Bomoni ke bato wana bayaki koti kabine. Mais ce que j'ai aimé na marche ya lobby. Bande konanga, oyebi, isa ne loko moko pesa kinga bien. Na ye komona. Oh! Nani? L'ancien nagé Khaled na marche. Azo marché pour l'état de droit. Pour que pas violer la constitution. Azo marché na lobby mboka oyo, ça y est. Et puis, namoni batu, donc ta ozotala bandeko o batandamaki. Ndeko Shadari asawana, bandeko mususu. Mais ce qui m'a fait aussi mal, bourgmestre, aux en fonction, ok, comme marché. Oye qui baka mangote, oye bien côté. Hein? Balobi na yo que soki oyete boulot kosi là. Mais boulot ndeko kosi là yo bien. Yo éviter que na FCC, surtout na pepper de batieli bino machine ya kosi di sabino ba boulot. Machine wana tala ebandaki ndenge nini ndeko oyo nalingi natiela bino avant que natia extrait na yebisa bino babandi makambo ya Albert Yuma alors soki basimi Albert nous allons paralyser le pays akena aéroport qui a voyagé bavandise na ba kombo na yo nani oh c'est-à-dire oh passeport nini oh zomona vous savez papa oh est-ce que vous ne me connaissez pas. Oh, vous ne me connaissez. Monsieur, Kita. On a mouton à zolo banaye. 100 grades. Alors, monsieur Kita. Oh, je minta ita raïs. Balobito composé le numéro. Avant d'avoir besoin de passeport. Azonga. Aye kobima. Mouton simbi si vient en Célestin Tunda touche. Yewa. On ne peut pas nous intimider. Mais on ne peut pas nous intimider. Mais l'Onyangwe Zomona, azana ka intimidation. Papa, yoga. Comme moi, notion ya mukio ngana zana ngoya droit pénal. Balobi nini? Balobi droit pénal. Mon beko musala la ngweza ya ko intimider batu. C'est ça la fonction préventive. Il y a droit pénal. Tout le monde notion amike biso to zuika ka mikolo. La fonction préventive ezako bangisa. On ne va pas nous intimider. Donc ozo sentir ojogi nchunga na. Suka vienanga ameka kokota na conseil des ministres. Monsieur déconnecte-toi. Et puis na voix basse. Monsieur, est-ce que tu peux te déconnecter à vos ordres? Les kaka bango wana bakomi ko weli la ko remplacer vienanga tunda. Tala ndenge bazo weli. Sikoyo Fachi Beton alobi pe aza pressé te ya ko remplacer à prendre kaka acte. Lokola Assemblée nationale pe baza pressé te ya ko remplacer Jean-Marc Kabund. Match nul. Donc parmi ba ministère
oyo tolobi ministère régalien facha récupérer nanu moko ya justice baperdaki na négociation sikoyo vice ministre ye nde azosala intérim mpo na nini bozosala débat koda te ndenge tokoloba boye oyo banomaki na ordonnance bamagistrat tu basi bakoti en fonction oyo ngai tambwe epuis banotification yango pete vice ministre yango donc loboko pete lokola Gilbert Kankonda Gilbert a signé baordonnance na rafale contre se moko akosaka na tsup na lobi vie lembisa te donc wana penza nayebi te soki yaki tshomba tya kabiola contre ça donc moyen te bato basi bakoti en fonction mais ntango ozomona aye wana lobi bapropos na ye eza ya koloba ke premier ministre aza mwana bitinda ya chef de l'état te. Nous disons que le premier ministre n'est pas un garçon de course de qui que ce soit. Ah bon? Ça alors? Mais ndeko oyo nga nayebi te tolinga tozwa président kaya boye tolinga tozwa chef de l'état kaya modèle oyo donc tolinga to regrette nzambe ayebaka makambo na ye tolinga tozwa chef de l'état ya boye nga namonaka bacandidat président de la république après bazaka na mwa charisme moko boye ko le fait kaka mutu asi apostili mais oyo nga nazomona makambo nga nazomona banda kona nga bopesaka mbongo nakotya bango panzi likolo soki nazwaka mbongo 100 000 na 2018 nalingai natya bato banda kona nga bopesanga la to préparé awa parce que je ne comprends pas quelqu'un qui était à la porte d'entrée na présidence de la République wana moura déjà bazo garder parce que bango bayeba kike oyo ba pogné par ici c'est tout a commis déjà chef de l'état oyo mama Olive a imposé le boko a commis déjà chef de l'état mais bota la réaction. Nous disons que le premier ministre n'est pas un garçon de course de qui que ce soit. La réaction d'un cadre, la réaction d'un militant, la réaction d'un homme d'État. Nzambe, yango bomoni soki omoni kaka mbula olingi obima mbula ya makasi ebeti moya obimeza te vanda na yo nzambe azobatela yo peut-être moi bor moko ezali liboso wana mbote na bandeko tu bakolanda biso na radio Simba toza kuna na Riwara na province ya Ituri bandeko nanga tu o baza na lwebo bokolanda nga balobi tokolanda yo awa me opesaka biso mbote te mbote bisika bozwami bandeko bakolanda biso bandeko nanga tu bakolanda biso na Sed Media toza na mwana ditu bozwa bambote bino bandeko tu bakolanda nga na Radio Soleil nous sommes là à Tchofa bozwa bambote bisika bozwami bambote bandeko tu o baza na Likasi bakolanda biso bozwa bambote bisika bozwami yango bokomona lelo bandeko tu wana ba marché bazo marché pour na état de droit bazo marché o ba respecter constitution ah bon bandeko nanga makambo echangeaka ngai na loba na bino boyi tangu bato ebele ba dormeur misusu ya UDPS babenganga chauve-souris na loba na bino nini na lobi na zomona jamais l'UDPS rester en parfaite relation na FCC na zomona te babenganga chauve-souris parce que ceux qui bazui bino pouvoir vous basculez dans l'opposition vous devriez vous opposer oh non voilà tous en coalition bayeko bimisa makamwana oh tolingi tokende na cohabitation oh vérifier constitution na biso cohabitation balobango na article nini ezalaka te okoloba na batu non mais eza doctrine mais doctrine nini on doit fonctionner sur base des lois. Lelo même Sylvestre Ilunga, ce qui a longé, la même procédure. Félix a connu un informateur, a composé gouvernement, n'a pas instable, Moussou, bazo ça l'allégeance, Bakokoma Ebele, c'est tout, a une majorité naïe, bap. Et qui, en attendant que 2023 est. Et nous sommes en face à Batou. Lelo quand même Batou va marcher,
Nous disons non à la dictature. Nous disons non. Nous marchons donc pour un état de droit parce que véritablement nous avons constaté qu'il y a déjà une dérive dictatoriale. Si d'abord, je fais une analyse. Oyo ba marché baza bato a Kingakati. Bao ba marché ki lobby. Kingakati ndenge ba marché ki wana. Non à la dictature. Le premier ministre n'est pas un garçon de course. Il y a président de la République. Mais bino bolobaki que Félix Azaka moi marionnette était. Au lieu bon marché, bolinga ibo benga kashina rambo umutoshe. Parallélisme de forme et de compétences, c'est la gadengwana, non? C'est l'autorité qui nomme, qui révoque. Mais, bon, ceux qui n'ont pas bobani peut marcher. En tout cas, ça nous a fait tellement du bien. Moko ya kosakanati. Mais ceux qui sont à la kabango, nenge bazawan, mbele ero batu batoni na ane, mbele ero batu batoni na demiap, mbele ero batu batoni ceux qui wapi na bakasho tout. Ba marché, ba bimi, logola bango ba mesana kotambola teta la ka distance basali moins d'1 kilomètre. Marche mobimba 30 minutes. Fala ki bosa la ba tronçon te. Bo bandi atandenge bemba bandaki na Pascal. Bozo ya palais du peuple. Ba mususu ba bandi rond-point Ipen. Bazoya. Bino boye awa na ko hydro awa bino wana bozo tambola to gende malembe mbato ngo batambola ka ba mona nakateke bato bazo réclamer loko. Compliqué. Mais le Congana Koloba, Mboka Oeza Bisonio surtout, les jours que nous allons oublier, le sentiment et l'appartenance politique, surtout quand on gère la chose publique, et cause à la malam. La constitution est allée copier qui s'amoute, soit qui a eu la fonction, Songolo a la cadre au sein du parti. Et ça pour un sentiment et qui parti est à la tête. Mais PPRD ba moni sabi so passe ao. Tous les gouverneurs ba comment qui va interfédéraux ya PPRD. Yo wana gouverneur na char interfédéral. Bozanga sonia ndenge bozala. Siko ba image yo bazo tumba ba chapeau na banini. Isale maki wapio. La remona na kité. Biloko eke na moto modèle wana ba chapeau na banini. Bayakika kozwala. Masolo n'a de pité. Vital Kamer est devant juge Naye. Procès en appel. Bakoti Kayeto, Bakoti Kayete. Bakoti Tisato, Bakomatisa. Oh, balobaki na premier degré. To éviter to causer là. Posa na biso ezaya que justice c'est ça les mamalam. Mais to benga to tchana moi bilili ya Goma. Lobby population ya Goma ba komi ba prisonnier. Mais ba photo wana tango biso tozaji kola ba teni wana tango tozaji kola tango bozaki na retard amo se tselanga o yanga wana na talisa bango ke biso to batiza yango avant siko na ndenga propre po moni ko kangama eza na kokangama ya bien eza na mususu ya bien te wana eza biso victoire na kati ya prison et puis tobima grand. Un combattant va y bakayi, pas mukolo bakanga kayi. Akobima na conditioni. Ibele bakota kuna bagenda ba négocier ba bima bazwa ba poste pour trahir leur conscience.
ebele bakota kuna babima ba petit bazo komisa bato. Mais avec Kazawana, ce que nous souhaitons nous tous, c'est que justice ezala oyo esengeli kozala. Mais ba marche moko nana mona marche te ba libérer mutu parce que bato batambola totambola totambolela bato souwe na biso eza que justice elo ba mandenge sengeli. Mais pona ba marche ndengo moni bandeko batamboli na Bukavu ba juge wana ba kipaka te totambola na mboko oyo bakangioka ba memio premier jour batu ba libéré ngai kutu tala batu batonda boy na parquet tango bazoya kozwanga ngaba ya kozwanga na 9h tango nazolo bana batu wana botika ngana changer chemise na lataka chemise apem non yo zana problème te bazaka nengwa na ngam lokola na ebinzela la biso wana na changer na ngai déjà parce que j'étais préparé yo ko kende na biloko wala ke okozong tala ba journaliste batondi wana ba Mike ba Safu ba Christelle Voix. Nous disons non, on ne doit pas arrêter, c'est de suite. Wana juge azata kunate. Na koma na 9h abandi ko samisanga 11h. Atuni question moko tata na yo nani asali 45 minutes. Na machine ango soki azaki ko tala soki logo nini soki azaki ko koma 45 minutes. 18h. Na monika ka abimi nzoka nda fini batuliso. Monika papa longola ceinture. Hein? Mais ndeko nanga za ndeko Eliezer. Monsieur longola ceinture. Ah, na lobela kabino. Papa, ko lobela biso to lia ke pana yo, longola ceinture. Ah. Natali na nzoto nanga kilo ezala malonga te na ba ya otindika ngaya. Na mi longola linga moko. Na zwi montre petit na simbi sikuna. Ba memi ngai wana. Batenga kuna 70 kuluna. Tala ka lokal yango. Donc kuna mutu alati na meza te parce que mulungeza tellement mutu nyonso oyo alati mwa bien alati ka leçon mususu kaka boy na koti kuna nazotala ba policier oyo basekisaka biso wana ba changelanga face après wana 5 heures et 4 heures bala musio kende ko sokola tuzo sokola biso nyonso ta ba policier bolongoli bilamba libanda wana ya parquet de place d'Assane tende to sokola. Ah, quelques jours après naika 4 heures ta unazoluka kena kende ko sokola monsieur ngonga nayo ekoki batenga na kete mbangu koloba 5 heures to komi déjà la makala. Donc eza koloba nini quelle que soit la pression ya presse na batu misusu batu wana bazalaka na ningi na bango. Ce n'est pas ça. Il faut ndeba avocat na ye moko veka ba ndenge nini akosamba babimisa ba oyo bazana ngo. Au départ na lobaka na bino na lobi oyo ndenge azo se comporter boy 20 ans ekoko yawo kuna to yaka donc ozomona magistrat ozosala okocha ta rouge à lèvres pour que amona yo kitoko akitisa butema. Yo devant juge ozocha loboko na poche. Ah bon? OK. Anachambula allez mukamate. Et voilà notre souhait bande konanga. Quelle est l'ambiance ya lelo ezala kindenge nini? Kuna ezala na siège, ezala kuna to tshela bino mo extrait. Eh ben voilà. Le reste, bande konangai, justice ndem to akosala musala na ye. Mais loko ngana akomituna. Ba juge ya likambu ya David Blattner, ekoleka kaka boye ou bien moi sanction ko landa.
nalobi boy ba juge ya David Blattner bazongi sibiso kaka n'époque wana ya bazomema mutu na prison allez babengi na telefone rais anasema arudi babaluki bazongi si mutu ezalaka quelque part là lokola kindoki tangu baninga na yo bakola muka yo kolala ozana biloko wana parce que ndenge nalobaki na bino mukolo moko akolela okoya kolela te nalobaki na bino mukolo moko akosilisa la carrière na boloko tolobaka pamba te parce que tout le monde a qu'est-ce qui arrive mabesi ko ya bato la mukaka liboso bao basololaka na bango bandeke wana batu misusu nanu balali masolona député nalingi nasukisa na dossier ya descente na biso lobi kuna na Dumez kozala député za kokoma patron te tolaka batu que nous allons faire la différence na ba député mususu kozala oyo zalaki na population na baninga na yo na bandeko na yo eza komisa mokonzi te ozobosana ke 5 ans eumelaka te etikali combien donc ozonga okomi elongi mawa ainsi de suite te un vrai député c'est celui qui garde ses contacts avec sa base d'abord et qui répond chaque fois que sa base a besoin de lui. Ezate ke ozakuna donc au show de tourner yango na lobaki na bino na lobaki na bandeko wana notre président alobi na toyoka yango te boma député tika policier na toyoka yango te oui boyoka yango te parce que bino boke kuna ba voter bino bo détourner mandat ya bato bokomi ko sala o bomoni malamu ya ko sala nde balobi ko bakomi ko yembela bino boma député tika policier tika policier boma député tika policier boma député tika policier boma député tika policier ba musu ba bimaka lisute tango bazo yembela bangwana bino bokalisi monsieur Tambwaza ngai nazana katite ba bazo yembela bangwana boma député parce que ezaba tout qui complote contre le peuple il y a kokende au-delà ya volonté ou bien attente ya population yango bomoni lobby na marche ya FCC tango bazo tuna master oyo yo ko marcher ni ozo soutenir loi Minaku ya lobby na ko soutenir yango jamais aye kuna donc population azana makambo na ye mais biso présidente na biso na clôture elle se glorifie pour na makambo ya loi obe Minaku pour na makambo ya Rosal na l'hôpital ta makambo susu c'est compliqué mais na marche oyo soki bozalaka vraiment majoritaire bolinga popesa bato l'arte yango na lobi na bino to organiser na Kinshasa wa chaque député a organiser mukolo na ya marche to pesa na rendez-vous d'abord bino lokola boza majoritaire to la munji kaka boy lelo marche zo salemba marche pacifique ya honorable kombo na yo nanyo na bosani kombo na yo balobi Kalonji alo wakona aya awa bamona yo député FCC mabanga moko Kalonji kolia na nzela oko yoga makamu na yo pona ebisa kabino bima FCC loko ezate bozoka nsakeshina na ramba kozongaka ta voilà, tokitaki na Dumez, l'ambiance. On n'a pas trop de temps. Oui, on est pas pour la beauté.
deuil national. D'ailleurs, il y a pompe. Oh, maintenant, ceux qui ont Mboula, c'est fini. elandi mai ezoya eyaka kapasité monene na mosusu ezokota Amoni mama dans le vidéo Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça c'est la deuxième tête. La principale. Là c'est une tête. Donc ça, si ça sort, ça va entraver la route dont vous aviez eu à poser votre principal. Il est 4, monsieur César, pour nous celle-ci va sortir jusqu'à ici, c'était plein. Bon, on est pas loin de poulet. Alors, merci. Salut. Alakaki asaleli yango. Akokisi yango. ayebisi koma na base kuna ezate lobeli ya peuple akokisi makambo na ye. azwi fait statiki na bureau. Au fond là-bas, ils vont voir comment les choses vont. Protocole a tosali plus d'une heure la première rue. Parce que nous avons aussi Mbongo pour tambola pour nous. Nous ne faisons pas la politique ici. On est venu techniquement avec l'honorable. On doit donner quand même conseil à nos frères qui sont en bas. Parce que si on doit construire l'ouvrage ici, parce que les premières victimes, c'est Zaba. Les notables, vous êtes obligés de donner quand même conseil aux amis qui sont en train de lotir dans des endroits qu'on ne peut pas vivre. Parce que l'ennemi de ces amis-là, c'est l'eau qui va couler ici. On peut même bien venir avec l'ouvrage, mais à un moment, on va les laisser sous les limagelles de la rivière. Et ça va couler comme ça. Mais c'est une grande prouille. Les amis qui sont en bas là-bas, comment ils vont vivre? Ça sera des morts. Oui. Ça, c'est le bon moment de leur sensibiliser et chercher un autre endroit
que d'être encore là. Les maisons qui sont là. Et là, papa, vous allez consister. Tant que vous avez une place, lobby ndalo ba ke ba konziba ya hôtel la biso. Non. Parce que mai il faut être quand même libre à place à vous. Oui. Et là, le qui mai na makasi na mokili oyo ngana yeba kango te. Parce que mai soki tomboki tomboki. Moto angwe sala soki tomboki ba yena mai ko bobo. Parce que mai soki tomboki tomboki. Alors, il est important que beaucoup conscientisent parce que ce que je n'ai jamais compris. Ah, érosion yango. Mais mutoye ko tonga na érosion. Ça ne se comprend pas. Tozoye bisabango honorable. Puis c'est ça bisika bazala yo vanda lelo, bazana bisika ko vanda te. Nde eloko ezotina me biso tozaka ko telemela bango ke. Tolobaki daye ba awa na sito batu bakozonga lisusu te. Ezala ndenge wana leta ko yeba solution nini ya koluka pona bandeko bazalaki awa. Biso tozoye bisabango bazongisa lisusu ba ndako na bango awa te. Biso toza ba chef en localité, sensibilisation to sala gayango, mais problème ezali que ba chef coutumier nde ba pesa ka bango ba place. Ce que tali lelo mingi na parquet na tribunal kule ba dossier mingi ezali kaka ya makambo tali mababa. Donc biso to sala ka musala na biso ya sensibilisation, mais ya ko brandir yo mukanda oyo chef coutumier nde atekela kiye. Des problèmes ici qu'elles allaient. Alors, ceux qui t'ont ici bakonzi, bah batali que mutua na zana mikanda chef coutumier. Le suite, tu éviter comment bazalakati lelo bazoko zula bango mesurité. Donc on est allé le temps de peut-être lequel bango place mususu comme ça ici quand il va récupérer ba sali misala. Donc bazana mikanda ba chef coutumier. Tant bazolo ba mukanda l'état wana. Ana Kinshasa to yiba aventure ndenge za. Okokuta mutu peut-être décharge moko chef coutumier asalela ye pona ye za mukanda. Okuta mutu parce que azana kama note moko boya maison communale eza mukanda lupango eza wana te. L'état a une procédure ya mapango. L'état ateka kama belé boyete. Oyena mbongo ateke lion. Non, c'est pas ça. La procédure c'est la suivante. Les losoki l'état oluki mabele moko oke koluka contrat oza lokola locataire ya l'état. Ba pecho contrat. Tango vandi oyeko sala mise en valeur. L'État est évalué, c'est une mise en valeur. Tout ça, c'est délayé. Ce qui est lors de l'établissement, il y a un certificat d'enregistrement. Il faut que ça ait une pénalité parce que les Congolais, ceux qui ont un contrat, vendent. Ils ont fait un bon la fin du mois. Au moment où on a calcul, tant que certificat d'enregistrement bon et difforme, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de certificat d'enregistrement qui aux Mikanda, là ça ne va pas. Oui, c'est ça. Non, mutu atongi place ba kotonga na niveau likolo basali eloko te. Parce que biso wana seto ko salinga. Seto ko maka. Wana tangu ba ko sala pe eloko awo. Bokolo ba ke comme dictature. Bokolo ba ke comme dictature, mais ba conséquence est trop. Yango na loba ki na bino. Tozala ki na déjà lobby akotinda un directeur baya na équipe yango baye bango bazotala ba spécialiste batu batanga musala wana bango eza lokola comme pas pasteur yo bandi ko fongolele bible ozotangisa ye et tango bazoya bako travailler sur base ya oyo ezwa kité pour que ba condition ezala ndenge mususu. Alors eloko wana zo soulever oui eza eloko esalemi tango balobi mo bochaka niveau okenetiwa. Yango na zolo ba mutu na mutu azana domaine na yiki. Donc les domaines na bango, bango ba kiti sur terrain, ils vont faire le rapport. Sur base il y a rapport wana. Bango va constituer na ingénieur, ils vont se compléter pour proposer une solution durable. Voilà. Je pense que c'est ça.
prédécesseur nanga si alobaki lisanga tozalaki awa na moto asali ke tosangana na mokolo lelo na esika oyo honorable Eliezer Tambwe oyo totondi mingi pe tobeteli maboko tolingi pe tolingi pe kosenga lisusu botondi mingi na bandeko mosusu oyo baye na nzela ya Eliezer Tambwe bandeko na biso ya OVD o baye awa mpona kosunga biso na libulu oyo eza koprovoke milelo na ntango molai na kati ya lisanga na biso tokoki mpe kobeta lisusu bango maboko antuka na kombo ya bamama nyonso tu baza na esika oyo tosengi botondi mingi na honorable Eliezer Tambwe tosengi mpe botondi mingi na bapapa na biso ya OVD o baye lelo mpona kotala libulu oyo etie biso na kati ya kolela mpe na kosunga biso na kati ya yango botondi. De tout cœur, nous vous disons merci. Merci parce que votre présence pour nous, c'est une solution déjà que nous avons en main. Ce qui est vrai, nous avons été dans des bureaux avec vous. Na Combo, nous battions na liste ya bateau, il faut basunga pendant ce temps, bisotosalité. Ça nous inquiète beaucoup. Et pourtant, notre situation a perduré. Pour moi, ça c'est l'argent jeté dans la poubelle. Mongo e bima ki mbala liboso soki bako bati na suka mbele lelo to bimisa susu monta wana. Alors, nazo senga na bande ko OVD. Pardon. Toko ko zala boye séparé te on dirait to za ata na mboka na biso eza boye te. Mutu azali awa po ko na ngambu kuna il faut ça la contour. Tozali na bande ko basoda bazali a pembeni. Admettons qu'il y a un problème en face. Pour que soda comme en face, il faut appeler un contour wana. Vous voyez bien ça qui n'a ngambu si akenda qui nous sonali bakuluna basi basasi déjà. Alors vous voyez que nous vivons dans l'insécurité mortelle. To bonde libino mboka iza ya biso nyonso mboka iza ya bino. To pesi bino oleli na biso to lingi to mona solution na likambo oyo. Bana biso bazaya mike mingi il faut bakota bomoni école ici kezali. Pour que bakoma na école tala ba contour bazozwa. Bana mike bazali na première primaire maternelle. Les parents vous souffrent, nous-mêmes nous en avons marre. Ezalate boleli etamboli on dirait ndeke na balabala isuki karawana to lingi action concrète. Olé soka na balabala. Merci beaucoup. Population pe atondi bino na ndenge bo tiki nyonso boko botiki po bozala na kati na biso. Bo totondi sikoni muke na ye ata bomoni molai na ye ya banga kate akende kabubeli boso pamba te toyamba batu me ye aye kokutana na biso asololi na biso amikitisi akoti na kati ya lobwako alobi eke na kei na kozonga ya lelo azongi kozonga azongi azali muntu oyo biso tosengeli kozala nsima na ye bana lukunga nyonso nasengi na bino mbaleko ya oyo kozala ke mukandela yo ya vote tina ye bozala nsima na ye ye azali molobele na biso akei ti na kati ya bandako ya bakonzi azongi akamati biso mpe akoti biso na ndako ya bakonzi wana bakonzi lelo baye na kati ya tere bamoni kimona meso ya koyoka ezali ndenge mosusu pamba te bakonzi tosengi na bino bomoni makambo ezali kuna na tete ya erosion tozali na dei national dei oyo ezali kozela mboka mobimba ekufa tosengi na bino pilono oyo ezali ya SNEL ya inga ezali wana ezali dei national danger public na kati ya libulu ya Dimez tosengi na bino état d'urgence oyo ya solo pamba te Ebola ebomi coronavirus ezali nini ebomi mena ezali danger public oyo ezali na pilone wana ekozala dei national ekopona mokolo te mwana te tosengi na bino bakonje esika oyo ndeko lezera kotisi biso
bosunga peuple ya Dimeze na ngambo oyo pote basepeleke biso nyonso tozali bana mboka ndeko lezela yebike bapapa na ye bazali awo bamama na ye bazali awo bayabolo moni amikitisi akiti ye moko mpona kotalisa bolingo na kati ya bandeko na ye. Siko bozo kangati? Ok. Na uti koyebisa bino ke bandeko ya OVD baza autorisé à kolobate. Parce que bayaki en tant que ba technicien. Tango bobengisa ki biso tolobaki na bino biso toza ba ingénieur te. Toza pe na possibilité ya kotonga te. Ya érosion ko telemisango. Tozonga tokende kobeta na ba porte na bango bao baza chargé. Yango tozwaki rendez-vous na DG ya OVD. Na bisa ki bandeko bayaki bayambi biso tolobi problème. Nous devons dire merci na DG ya OVD parce que balobaki na nga jeudi équipe ezokita. Lobi déjà mercredi babenyi ngai babenyi ma sœur. Balobi tozokita. Yango moni tokati pe nyonso tozaki kosala tolobi tosala nini tokita. Alors bango bazokende kosala rapport na bango. Bamoni makambo nyonso bakangi ba photo ba image ezali. Na uti koyebisa batu ke omoni tango bozana ba ingénieur ne faut pas bino nyonso bobima ba ingénieur bobandi kotangisa bango. Eza lokola mama zolamba lobite cha boye il faut cha biloko ngo bochaka na biloko akolianga na iba. Ozo tangisa mama zolamba yo cha matungulu cha boye te. Alors bango baza ba spécialiste na domaine na bango. Bazozonga kosala rapport na DG oyo atindi bango. Eloko tokutaki ezandeke parmi ba érosion oyo basi ba retenaki oyo adimeze ezalaki te. Ndeto bundi balobi tozotinda batu baya ko étudier comme ça toluka ndenge nini ya kokotisa ngo na kati ya oyo ba programmer boyoki nga. Ndenge ba moni danger ndenge ezaleli. Je suis trop sûr que réponse est kozwama. Ce n'est pas que toyena bango ale tozongi tolali. Tokolala te. Toko continuer comme ça la pression, lokola baza déjà na rapport ya makambu nyonso pour que le plus tôt possible avant mbula ezonga basala nini basala misala toyokani. Alors nde eloko wana tokosala tokobunda jusqu'à ce que mutema na ngai ekokita soki na moni ke basali musala koto Voilà, merci beaucoup. Alors, tokozala à l'aise. Un jour, tokiti, bisika wana tozo kita na mabulu, to leki na ndenga normal boete. Alors, tozo zonga, parce que toza quand même na bamwa makamususu akosala, bango pe ndenge bazawana. Tokoti ko immobiliser bango toute la journée te, parce que baza pe na bisike belé ya koleka leka. Alors, merci. Na ba papa na ba maman. To continuer ko bunda soki likambo ezali bo hésiter te nalobaki na bino fois passé que député azalaka mokonzité bojinga malamu soki omoni député akomi ki député bagarde de pai banine pai wana za député te ozobanga nini ozokanga malamu député oh il faut trop d'audience soki ndenge ninga na ebite donc soki bozana problème bobengi biso tokoya kaka député azaka mwana musala ya population ou aza simple représentant ya population tokani malamu. Ok, merci beaucoup. Comme ça tozongi to gagner quand même temps. Voilà. Tolé qui saccade toute la journée dans Dengewan. Au service du peuple. Bande Konanga, je ne cesse d'insister pour une chose. Au moni Congolais, toute place aux alliés. Ceux qui ont moni Ndekonayo ko sali lo kwa malamu soutenir. Ndekonayo za na boutique somba eloko epa Ndekonayo.
ndeko na yo aza na restaurant va okende pa bato mosusu kota epa ndeko na yo parce que mbongo wana ekosunga yo un jour ntango okozwa likama bakosala contribution kaka na bandeko na yo wana baokende pa baindien te baokende pa balibanais te sunga ndeko na yo naloba na bandeko na poto na kuti na Château Rouge ekomi baindien bazoteka fumbwa ebino bakongole bakokende kosombela bango bakotiela bino makasa moko ekoboma bino somba epa moto ayebi fumbwa eza nini biloko eutaka na mboka na bino boza na bandeko na bino bakongole batekaka yango bosomba yango botikaki motema mabe parce que yo moni ke soki ozwi $100 na yo ke kosomba eloko kuna okomisi evwama ata soki okomisi evwama aza ndeko na yo te en cas de problème tu peux aller toquer là-bas pe na konsaka pe bandeko na biso botika ko exagérer ba prix yo pe eloko ya $5 otiango 15 eza malamu te yango nalobelaka ndeko na nga JFM service. Yeah. Ok. Max Prudent, tes carreaux sont là, c'est déjà livré au cargo déjà. Donc le cargo sont là, c'est déjà livré au cargo. Donc marchandises, JFM service, Dubaï. On est en train de récupérer déjà. On attend assez que les histoires soient prêtes pour qu'on puisse changer le conteneur. Merci aux clients qui nous donnent quand même la confiance. Voilà, depuis que j'ai connu ce monsieur, je fais un service. Il met le sérieux dans ce qu'il fait parce qu'il y a des gens qui sont yo musala na yo ezalo kola ba menuisier ba peso kaka mbongo sala kiti okimi. Mais okolia mbongo wane kosila alors que ceux qui osali malamu mutu mususu akoya lobby même ba batongaka ba tailleur ba peso elamba pona mutu azo elamba na ye problème. Non bongisa musala te. Ceux qui osane loko kotinda okoleka na nzela ya JFM service pona Dubai okoti kobenga Mariam ndenge na lobaka na bino bakosombela yo eloko na musike koya na ndenge nan ba avion ba fongoli boite ekozala malamu okozwa vraiment retardé ndenge na lobaka na bino plus 243 998 311 332 masolo na depité. Je pense tokokuta na lobby to betali susu moi masolo mususu mais sachez-le lobby na kolobela l'aspect sécuritaire na kozongela makambu ya Ituri na kolobela ce qui se passe au nord et sud Kivu na koya kolobela makambu oyo ya côté oyo ya Moba to kolobela makambu ya bazambien o bazakuna na koya kozongela makambu ya ba province na ebisa kibino ke mukumaji azongaki bomona ki arrivé na ye. La plupart ya ba province eza secoué. Alors que l'FCC a la majorité rokoloba nangake na mbujima toka ki maweje dune se batamboli contre oui batamboli contre mais bino c'est presque toutes les provinces que vous dirigez. Eza na ba problème. Ba frustration ndenge eza na FCC wan. Ba jeune obo komona ba kotambola bazo kotambola bo ebisanga pendant 18 ans ba jeune wana bazo ata 1% ya pam. Il y a représentativité. Vous allez prendre juste quelques jeunes. Oh, bah c'est les là qui m'ont anin. C'est tout. Bazakunati. Tokoya kobeta masolo wana bande konangai. Mais j'insiste pour na makambo COVID-19. Bande konanga. Maladie ezali. Congo Brazzaville yango ane komata. Ceux qui bolobi ke awezate za cop. Brazzaville pe za cop. Zambie pe za cop. Mi bate la lata masque. Sokola kama boko. Ozo dondwa parce que zana bomoi. Moi j'ai dit aux gens, oui, nous voulons remonter l'économie.
pona bato bazala malamu mais soki bato wana bakufi économie wana eza na tina nango te. La Chine a osé de faire ça ndenge tokoloba bandi kozwa même problème na ba américain boyeki ke ba expulser moko na un américain là-bas bamboka ebele bakotinda biloko te. Aux États-Unis, compte tenu à liberté, oui, liberté zawan. Californie, ba mesure, ba renforcer. Et dans les 48 heures, combien de cas qui se sont ajoutés aux États-Unis? Bande konanga boye bayango. La maladie est là. La Covid, la Covid, mundele soki ba pesi biso tondimikaka. Ba pesa biso la sentinelle etikala yango pe la sentinelle kaka ndengwa. La Covid-19, ezali, mi batela. Ndenzamba ko batela yo. Totika loyenge ya pamba. Potango ko kende na lilita, o kende yo moko. Sokola maboko, lata maske na yo. Tika bizu. Eloko ezo sala bino mabeza nini. Si tu bino bandumba, bachele ya mibali yo, tambolaka. Ozana repote. Tango bazolo bawana, tika bizu. Yoka wana kaka bizu. Si bizu wana okokende nango na lilita tokokunda yo tokotala chel nini tokocha yo na he bozaka ndengwa bozaji ko welela babara osalaka musala te eloko moko te mikolo nyonso na bar soki tozalaka na service de sécurité ya malamu on pouvait commencer à arrêter les bandits comme ça okuta mutu asala keloko moko te mais akoya kaka na bar akomela ko dépasser mon on ne sait pas contrôler yango na lobana batwaner à l'époque bakuta mutuka ya président de la République na place moko boye ya mabe mais on prend le véhicule on l'amène ba weekend ozo sala musala te yo wana na mutuka présidence ozo kende nango okena ngo tinkoli en tout cas et biso to tiki bino parce que biso to bunda pona bo sala ka buzoba ya modèle wana to bundela bino te bino ozo ata risque moko te ba pesi bino cadeau ndenge ba pesi bino wana. Et qu'est-ce que vous rétrocédez à celui qui vous engage? Parce que la bonne rétrocession est à la musalo ya sengibin. Qu'est-ce que vous faites? Et là, mon côté. Et là, kodon. Allez, bozu bambongo, ndenge bozaji ko critiquer, mbango boke ko somba banda kuna poto. Namboka na yo, ataka mwanda ku mon côté. Des donneurs de leçons à modèle loi. Bino, boze. Nako bundi sabino. Tala. Nako bundi sa bokola panga kane na zolo bawan et on n'acceptera jamais que bayoka que nos frères salemi ale ngai na kufi na batonga na kota kite jamais ba peso fonction il ne faut pas kotika la on a zo tuna bino toutes les bêtises et zo salema oya ya porte-parole ya Sylvestre Ilunga une fonction informelle et zo le gana RTNC pas de sanction kolomoni balongola ye pona discours kamwa discours ka muke baloba si banya mulengi kolomoni suspension wana ti lelo ba remplacer eloko mon côté RTNC wana passoir jour ya indépendance bazukar moko de reportage ba bombaki yango wana on ne sait rien faire ezana bentushabi mais bino batu bozakuna les collaborateurs du chef bozaka kuna musala na bino soki chef ayambio masolo kaka kombo abatu omoni Eliezer wana asala boy omoni Eliezer yo somona tala ilongilanga wana ozomona ngai na kobanga ki yo kene na kamwa rapport na yo wana ko pesa. Et ceux qui ont payé ce rapport là, et ça est l'avantage avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a tout na Kinshasa, il y a tout na Mboka, il y a tout na Porto. Mais bon marquer quand même présence na bino na ba poste angwana, ti ba kolongola yo eloko ekoyoka na te. Mboka tozole la ga mongo ezate. Pourquoi vous ne pouvez pas tourner la tête bo proposaka na chef ndenge ni mongo ekomona. Na ba secteur minier otoko zanga mbongo. Na loba na maître Michel Eboma na lobi maître yebisanga iba minéraux nyoso ba mining nyoso mboka ezaka na mbongo te on ne peut pas créer l'argent sur base de ça en tout cas ngana ebité bande ko nanga botika la brancher opération pesa moninga sourire ezali ko continuer ozana na machine à coudre otindeli biso ozana chaise roulante otindeli biso ozana kane to beki otindeli biso nyoso comme on a ke ko sunga batu okoki kotinda parce qu'on n'a pas que les personnes avec handicap. Tous à peine à orphelin, tous à bande comme Sudoko Sunga, tous à peine à Bakawana, ya madame Ayemba, mobile à Kima, il faut na zonga kananga, ou à le il faut salabo. Des fois, en tant qu'humain, on peut répondre. Mais
Personne moninga sourire, vous êtes obligé de passer par M. Tambo. Vous pouvez passer par n'importe qui. Bah évangéliste, bah tondia. Bah apôtre, bah tondia. Bah bishop, bah tondia. Bah archibishop, bah membre de la famille, bah master, na yo kola na bango, bah tu n'as confiance. L'essentiel est que, yeba que ce n'est pas parce que vous épargnez. Yo kolia malam, mais bah tu vas kokouf. Ils ont bien en tête. Botika la branchée, ou à tout le monde. Merci.